par rapport à toujours vivre le bien tu fils bilile le kamalo bana ebele tu veux toujours un enfant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Mais biso tolinga musala ngai je kokona ba quinoa de ba vrai quinoa balinga musala bota ndé parce que na poids lourd hein na loba mingi te bota ndé musala ezo poussa na malema malema toza na kati poids lourd. Merci. Naza mwana poto nafana na Allemagne. J'ai Coco, bravo pour la mosala na yo. Continuez boy, surtout système au tient la sac boy c'est mieux. On le va boire ka poubelle pembe dans zela et traîner beauté sali couche. Les ma bé. Système à sac sur petit boy après la tomboli en week. Félicitations. Merci beaucoup. 20 et quelques. Là je appelle il y a 20 PM. Il y a intérieur Peter Kazadi. On a yambango awa. Otala makamozo leka en face il y a stade de martyrs batu bazotonga baye na butu aux alentours il y a 1h40 baye na batol pour na espace oyo nyoso na butu ba beti batol butu baye na mukanda moko ya parquet à Kalamu réquisition ya magistrat moko bakanina batu bakena bango alors que PGR vont de Abekisi par exécution d'abord na Boutou, tout na week-end. Le mandat d'amener va venir de recherche parce que la Boutina parquet na R1. Les hommes ils ont vraiment mamini. Bah faut pas comprendre que Congo ya kala eza ya lelo te parce que lelo sokoye makambo na yo oya ko soit balabala ya l'état, espace à l'état. Oh ça mikanda lukuta iba place de na makala. Nous avons profité pour remercier honorable Magloire Kabemba pour pas béninga Boutou Mobimba pour nous remarquer qu'on a la Kassafobu danger ça. Je pense que Yépé a benga qui fait Peter Kazadi pour nous envoyer ça. Yango touye sur instruction il y a VPM tant on a commis la PCA rapport Ezaki awa a instruire na babuka na bongomas balongola batol nyonso bokomona image awa bolongola awa na bato bakosa kaso awa na kombo ya autorité moko monene na mboka kezaki autorité ba monene na mboka ndazo kesiko alors que ezaki makama lukuta eza yete yango tolongola awa parce que bakosa ki na place babuka ki na butu parce que batongaki plutôt na butu tolongola yango po na bato ba comprendre que l'état azali. Merci. Atabi no moko.
cm boza ezoko lopango bo ça c'est martyr ya mwana kokola moto na 3 heures na 2 heures du matin bakangi na baexécute soki réquisition na 2 heures du matin alors 2 heures aboyi